excusez-moi. Là, j'ai jamais tout. Mais tu as encore coupé sa conseil. Sur le plan physique, si vous pensez. On t'a dit que c'est là où vous faites la nation. On t'a dit que c'est là où vous faites parce que les kiraza na mutu moko wali na mobali ya bango nyonso tobima tokenda tomeli masanga tobana terrasse tomeli masanga RL qui 22h na meki otalisi est-ce que tokolala est-ce que ebiki ngali laka parce que faut la passer en répondant que l'autre côté na futa chambre $10 to côté d'accord mais on a beau été na salaire na batao ngana bandina ya na yo na mwasi witi yo za penda liboma ko sala yango webi vino mona ngeza ezakala mambo tanto likambo to sala lelo to ebaka te lobby forme ni ne pesela akati ya vino Moni Nzambe akelayo. Webi Nzambe da. Webi ya. Nzambe akelayo. Apesi yo tolo. Eza po melisa. Nzoto no mobimande ezabo eza po emema mwana na kati. Ofer vive batpe elengi ya vinde ngezalaka. Ndeko ebengo. Ça ne sert à rien vie au traitement de la philosophie n'ingo mimango wana. Ce qui likambo comprendre ya ngote luka wa interroger univers. Ya oza mwasi kitoko. Nzamba kela o mwasi pamba te. Nzamba azaka beaucoup plus na kanda na bato yo baluka ba corriger na kati ya vie. Tango yozo mona ndeko no lolenga za ningo soi-disant ningo zo charge ya makambo nyonso wana elobelo nini c'est que nzamba ana na mission munene pona libota na bino il est grand temps ozo conscience longola philosophie longola ba scientifique ozo ningo zo analyser tout n'est pas toujours scientifique. Bana ya France mobimba shalom nouvelle ezali ya malamu na kozala na bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris pona ba délivrance ya moko na moko koleka en privé des fois ezalaka très important ya kosala ba délivrance en privé pona ko permettre biso kokota profondeur ya problème na yo pe source ya problème na yo tokota ki profondeur pona bana autiste babikaki tokota ki mobino pona bato ya sans papier bazui ba papier tokota ki profondeur pour la bata maladie babikaki binomoko botala ba témoignage. De toute façon aux ans na tala kango mingi na ba uti na guide délivrance en tout cas tout 5 ya Moïse va vivre fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse ani eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler ma makolo na minute nga yo na télé en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ani eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzamba Moïse osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ani eloko na Nzambe donc azali prophète azali eloko wana nga mo na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na osana bokomona eza kuja koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana na ye kokumisa Nzamba ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga nanga na ndaku na sengaki Nzambe apesa nga musala fixe parce que nazalaki remplaçante napesaki requête nange papa Moïse abondelaki mpo na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba ekosala bikamwa kaka moninga tozala na ye alobi ye azongi mboka na ye a préféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo pe ka mutozo remplacer Nzamba ozana o na yaki kosambela o na yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye kotatola Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle o ya sali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contacte
te Mama Thérèse Matondo Boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo munde bomoninga bo ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi mbala moko ebesi la mananga nyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma a bondeli po na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susutende bo monanga bo masuba etanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Et tu m'as 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to se yo ko nini. Voilà, bon salut belé, bon kolanda biso un peu partout dans le monde, sika était tanza komba. Aleka na ko pambola bino bisiki ezo bino na tendo bino ike pour kolanda émission na bino bravo Jésus to bakaite ndeko émission ko kai na yo na ngai na biso tout s'abonner to aimer to partager to rozala vraiment décider bozo benga bipai biso bozo landa biso mais mingi ezala na ninga ko baleka mwana pour na na posa to se laver na kati ya mitema na biso to zala mambo ebele to sai dans le noir. Pourquoi dans le noir? Parce que parce que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. La Bible nous dit encore Motonio soto rotambola selon Galates 5:22 le fruit de l'esprit et Seigneur dans la quatre l'amour, tous en la joie, tous en la bonté, tous en la bénédiction, tous en la bienveillance, tous en mon bébé, l'amour à l'intérieur. To consommer yango ezala malamu mingi bimisa mamboza na yo bimisa yango bimisa oza mambo ebele naza posa na cité te mais oyebi yo moko o bayinga français to bato bazala mwa nzebi balobaka ete est-ce que tu te connais toi-même c'est-à-dire l'intérieur de toi oyebi nini ozali bimisa yango ozala malamu mingi. Merci beaucoup na papa Elisi Nandeko, papa Monsono Dini, pourquoi pas Papa Zara, j'espère Kachama, pourquoi pas Jacques Milambo, pourquoi pas Israël Milambo et pourquoi pas tout le monde. Ingénieur Guy, la prise de vie. Merci beaucoup. Nous avons pas pour la réalisation. Nous avons pas pour la négono sur Samsa Kitoko et nous avons pas pour la aussi la négono sur soutenir ma veuve, ma vieillard, bon félin. Que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à faire du bien et vous amala en nous. Tout ça, on a orphelinés à ma tête, la vieille numéro 27A. Référence pour Matete Banounou. Centre de formation et bandit déjà. Inscription est à $10. Toza wana chebiso na Kwenge. Toza na Matete na Kwenge non loin ya nini ya mosquée, c'est-à-dire mosquée ezali ya ba islam wana toza wana na commune Matete. Boya ko inscrit bana ba yekola métier ba yekola maquillage to bengi make-up lelo ba yekola esthétique et coiffure et pourquoi pas maintenance pourquoi pas ko yekola caméra to benga prise de vie et pourquoi pas ko yekola journalisme marboze belé auto école les akuna envoyer des enfants ba comme pe ba tout lobby à travers cet centre de formation chez Bisso et Kozala malamik. Papa Thomas, merci beaucoup. En forme? En forme. Malgré ma fatigue par rapport à ma week-end, mais ça va. Jeudi. Jeudi, tozo ya baba doléance ya bandeko. Pour le moment, jeudi to PMC qui on a par rapport à la stratégie sous tozo tia ya sika.
contenu à ozomona chaque jeudi ninge tozo tourner par mois ninge tozo par semaine ça pas ninge tozo sala ba manifestation wana donc ezo coûter biso penza makasi contenu lokola ebele ninge bazo cha ninge toloba ko cha mwa libanga na kati ya mosala ya Nzambe. En tout cas par rapport à otoza nangona oyo eza comme ba revenu donc ezo ningisa biso penza mwa makasi par rapport ya ko organiser surtout ça du calcul ya likolo makasi nde to décider par rapport ya ninge tomoni ezo senga totala ou soit toko banda ko sala 2 fois par mois ou soit une fois par mois. Les restes à j'ai des otikala et kotikala ou soit ko yamba bandeko ou bien ko luka estika moko o toko banda ko kutana ilongo ou soit te kozala ngomba ou soit te kozala quelque part. C'est pour cela tozo betaka accepter pour na ndeko o yazana esika wazana espace oyo okoki komona ke toki ko vanda wana ko sala musala bato Nzambe exacte ke po opese bisongo ofele. Très bien. C'est juste yo proposer biso place où ko permettre que bande konyo to sangani parce que na fikine et c'est vraiment facile moto bako utapa les 4 coins ya ville bazoya sans problème. Mais attaque à Savou Matonge donc Guinée Salongo oui Matete Victoire ça dépend mais ils allaient ici ka o permettre biso que bande ko baye toujours sangana explication peza là normal sans problème. Voilà. Ce qui toujours ici ka je crois nza ba kozanga ça tozana posa ici ka o OK tokoki ko banda ko futa exacte que tozwango na kiyanke te non tozana posa ici ka ce qui ici ka moni ki ozana ici ka mo boza non exploité mieux vaut to implanter ata archi alliance à la wana dans un premier temps. Oui. Je pense que le message est passé. Surtout Milulu, nous ne manquerons pas. À quoi annoncer, oui. Merci beaucoup parce que ça va toujours venir de part et d'autre. Je pense que ce sera dans des missions au comprendre Nini Oyo Tolobiaya na péché en beauté. Nazo na se. Bote na okite. Bonjour. Pardon? Bonjour. Ah. Babe on la comprendre. Rit. Pardon? Rit. Yarit. Mata moi voir hein. Monter ça là bien dit tout là. Pardon, au lobby. Hein? Merci. Toyambilo. Merci. À présenter au serviteur de Dieu, Papa Fabien. Moi c'est maman oui tu te sauves là, il est déjà malgré tout côté à profondeur. À présenter Papa Kambisu a prié. To kangamisu to sambela. Kolo kumama pona bolingo na yo. Nzamba lola to tondio encore une fois nde o permettre biso kolo to za na katela ngana yo ko sala wezali musala na yo. Seigneur na sengi onyo se ko lekawa ezala pona gloire na yo. Komo nde tomba ma pe ekumama na katesika oyo. Na makamnyons oeza na katesika o Seigneur yonde mo pesi solution. Pesa solution na libota oyo na kombo no Yesu Kristo to bondedi. Amen. Amen. Oui, Yarit to soka. Bonjour, Neko, ça. Hello. So simba vous bougez micro, ça la l'aise, hein? Toi d'accord? On a vu na ngai désolé. Na iko fibre, na jeune garçon na vu. Ndeko ya Rit. Ndeko Rit. Yo Rit. Ndeko ne pe comme une Rit. OK. To banda vivre comme ngana zaki chez ba parents na mais to zaki na bokoki eta on a elinga jenga sana to banda mais mutasunga kae ezande ko na yrit ta onde ko na mutasunga et puis moi akanga mutema ezate pa osunga ndeko ne richa yako benga ngaite na pusa to kutana la sente asimi jana sene na ke zela olobi yo ozala ba parents to ba parents bazate nazaki na papa na mama mais mama uti kokufa mais natikala tina papa mais papa pe azwaka soin na biso te azwaka soin na bino te c'est-à-dire ozala baleki ozala baleki combien na baleki 4
na yo na baleki no 4 c'est le 5 yo yaya ndo ya okutana jeune garçon moko les jeunes garçons alingi yo bandi ko vivre les jeunes garçons azana ndeko ni moko pour na donc comprendre yo hein peut-être la frousse et tout c'est la toute première fois où est-ce qu'ils nga les gens qui une émission bongo question réponse yo zala o yo okutana na garçon ana bandi ko vivre naye bondo vivre ndeni okenda pa na bango ya rapa na bino ezala ndeni nakendaka pa na bango nasalaka mpe misala oyo tu esengeli nde nayaka kokutana mpe na ndeko ne viti aye kobengisanga te fo tokutana place boye toye kokende tobandi mpe osolola te na osalela tu oyo esengeli nga mpe comme si toa na famille naza mwa liboso naza na bokoki te ntango nayelinga ayebisanga bongo naye kondima me banda na nzima nayebaka te façon nde aza boye oyo eza nzoto nanga te nayebi te nde nakomeli boye nayeba te namona to mpe kindoki to mpe problème yango naye liboso na bino na bete ya bino lisolo nanga emisu na nsima na bino nde nakozwa swa nzoto nanga. D'accord. C'est-à-dire niti aye kolinga okitanga mwasi to mobali aza ndeko na ya mwasi me akoma lesibien. Parce que nous devons comprendre les têtes. Les collègues ont moins ça comme les Zibiens. Là, le beaucoup comme vivre. Beaucoup maki. To koma ki pe ko vivre mais ne banda na koma na santé na ngana mona ko normal te. De na el boso na bino. Ba ba ko sunanga. Yeri tsama ndo kisoni. Panda ki ko kabela ko somba mo bilamba bambongo asomba ki nga pe téléphone. Tu l'as au téléphone. Oui. Soko après lo ni mimi elo ko mimi nga po santé na nga na mona osu normal te donc on a écouté na bien emsu na sima na bien na kozwa solution donc vous allez boiter donc après quand kokongo vous allez rito mususwana oya sebiki nayo nde okoma bongo donc on a qui perdre santé. Mais ne vous allez pas malari tu m'as donné une pécale à grand frère là non la grand frère nous non t'obliger mais toza moi sina mobile donc alingio mais bon ça couple là non tena ko coucher ya vous c'est pesanzo ko wa papa na maman ndenge bazara na ndako libala babala ni non vous sala te mais vous qui ça on arrête OK nous avons besoin total bon tout peut se solution bon ba tatouage wana ka yongo chaki yango yo mutu uza na situation malamu te kaka ndeko ne riti nde mutu akenda betisa ngango d'accord voilà oui ba komi pe ka rite d'accord so rite yango ya yote me yaye Papa Thomas. Des fois, tu dois inviter monsieur qu'on comprend. Hein? Moi, je la comprends. Au senti où tu as à peine un souci, mais je suis devant les camons qu'on va te au côté de l'unité que vous savez. Maloba. Alandi ndeko rythme malamu ti makamnyo sozoloba. Déjà na ba indice mususu na détecter où ezali cause ya instabilité ya vie oyo akutani na yango. Olanda be oyo ki bien alobi na départ alobi bazalaki na mama akufi akenda atikela bango papa pe en retour azokuka kozwa responsabilité ya malamu te pona bana donc ce que bana batikali na mokili oyo tobenga mwana aza na tata te aza na mama te mais physiquement baomona clairement que papa azali. Or ce sont des indices où des fois diable apesaka oyo tobengaka instabilité moko mpona kocréer désordre na kati ya famille. Diable aokotela wapi parce que bitumba ya munene oyo moto akoki kokutana nango na kati ya foyer to na kati ya famille et bazara beaucoup plus na o etali famille parce que famille nde bisika les juste
o nzamba zana posa travailler na bango esengeli babimela wana. Or ceux qui na kati ya musisa ba les juste wana ba implanter wezali discipline ya bon nzambe te na kati mama wetitika okutana ba jari ya ba makambo yo. Ye moko akeko s'associer na mutu soit disant ka kozala comme épaule o kosunga pona kozwa charge au papa sundoli menzoka mutu ango pe aza comme agent o ko créer porte pour diable azonga isusu avanda. Imaginez, abeti tatou. Tatou on peut voir combo hérite. Hérite. Diable abeta abateblo au monde et ceux qui osent la maturité te qui osent comprendre vie spirituelle, to vie chrétienne n'engue fonctionnalité. Au mona tantôt malamu comme mabe, malamu comme bien parce que même Romain zolo bango. Donc des fois ça na mamsusu oyo nazolingana sala esimbate mais oyo na osala eza oyo nana ngoposa ko salate. Donc loi mobimba esekangi mutu parce que tatouage eza comme marque mobimba mutu amitié. Mais faut le koyeba wana ba komi rite kaya pamba te mais il y a aussi des symboles, des signes weza likolo. Il y a des symboles et puis ba biloko mo eza wana. Banini? Goussi. Ce qui goussi. Gucci. Ya on peut bâtir la lisape oyo. Te. Oh siko. Wana ga signe gara. Chaque acte, chaque action, tout ça là spirituellement, ils ont un signe, tout ils ont un langage mobimba ou izoloba. Yo komona ke ce qui goussi, ce qui ninya ngoma bongo lobi. Nazo linga pena comprendre le kongo nazo ebate ce qui. Yo monengo epese lengi. Epese lengi, ah non, abeti tatouage ya bien, tout ça. C'est sûr. Mais tu dois comprendre que spirituellement quel est l'impact ya ilo kongo ememi na kati ya nzoto. Parce que alobi bien alobi santé o nazanango eza yangate. Mais esika nini o porte fongameli. Yoka. Acte liboso ils ont commis ou ezali abomination parce que la Bible interdit relation et batu ya sexe ezali ya jar moko parce que ezali abomination ko yebisa nzambe ke non nzambe yo ndengo kelanga mwasi en tout cas ngai do oyebisi be nzambe clairement ke wama yele tengai nazali na posa na bima mobali mais yo kelinga mwasi en tout cas ngai faut na corriger nzambe. Or, ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu, le kolo yanzoto. Parce que ceux qui reconnaissent non nzele mabe oyo kendelite, o sengi bolimbi sinanzambe te yebaki kanda yanzambe o resubir d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible les bien que Dieu est là en colère mais riche en bonté. Si o kanda yanzambe ngo eya kandeni, si au moment où yo porte de Jésus fongwami mabe vandi. Mabe on se sont les interdits parce que ezaka yete même au mona même Ève akoyaka na même mbeba o. Très bien. Dieu a pardonné mais Dieu a donné des conditions. Oui, na ebande na mona te question etundami. Est-ce que réellement nzamba ebisek bino ki bosa la boyete? Voilà ton serpent. C'est la même chose au comme on appelle Rosa appelle quoi na piège wana. Est-ce que réellement ningo viva na grand frère nanga wana azana faiste ozo en charge? Ngamo na liesa kai. Donc question moko boye do éthique na kata ambara. Or ce qui la vie chrétienne est vandaki na kati na ye et l'aller comprendre facilement que awa eza voie ya perdiction. Nakolo bana oboye ndekorite. C'est bien bon ndengo ye kolanda biso koluka biso tolukelo solution pour na santé. C'est bien. Mais ekozala mieux koluka solution pour na santé te. Luka solution pour na vie. Parce que na kati ya vie, il y a la santé. Na kati ya vie, il y a aussi l'avenir. Na kati ya vie, il y a tout ce que oui ekosala ke nyonso ozana obosenga et la tanzoto. Ya. Luka elongi nzambe. Omoni na mokili toko kanisa ke mutako vivre kaka poaza na mbongo to poaza na biloko kolia. Mais or muto aza plus riche ke biloko ya kolia. Waza plus riche ke mbongo toza nango eza nzambe so avandikati na yo. Parce que loka liboso akopesa okimia, akopesa stabilité, ako restaurer ezali bomoi nao. Siko
fongola mutema nao avanda kati ba erreur o meki kosala na lipasa no ndoyi no rite zala na courage ya koinvite nzambe oyebise ke tala nzela oyo nakendaki ezalaki nzela ya mabe. Je reconnais d'avoir commis oyo ezali ba interdit na ome na lati yango consciemment na kati ya vinanga. C'est pour ça naza na posa ya mawa no likolo ya vinanga ko bandelelo vanda likolo ya bomoi nanga o dirigenga o mona ki tout nyonso zo mona keza ya kotengama ikoza redresser et suis forme. Yarit. Voilà, merci beaucoup papa Thomas. Yarit, merci. Nanyo contacta ki biso et puis toujours ba numéro à bateau à les concernés. Et Sengeli toyeba pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement. On s'entend sur un biso ne papa Thomas Zali. Aïe bana web qu'est-ce qui se passe après contact wana ni ne komaki tozo paiement muke tozo zo pause et puis to kozonga après to vérifier du côté de la régie so ba invité na so ba commis on se retrouve. Merci. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata tamu tedi misai sikoyo. Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oizwami, na commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, Messieurs, Naye Lisusu et Painabino pour remercier Bandeko Nyonso Oyo, Bazaki Nabiso Longo na debi à année 2025, Peto Kenasuka. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana, ya ko fêter ensemble, pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve, ba maman na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle ba ndeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya mawa oyo alinga ko soutenir ba orphelin et venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve. Moto nyonso ya motema malamu, moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas, bato nyonso balimbati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na papa Chic Moukadi ainsi que na maman Lydie pour te ba soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mo sina kata tamu tedi misai sikoyo. Voilà, merci beaucoup. Bozong na biso na Katia Plateau. Merci beaucoup. Nzamba pambola bandeko nyonso surtout. O batala biso de près de loin, que Dieu vous bénisse. Orphelinat Zali toujours na matete na Viaza 27A. Tozawana référence c'est pour matete banunu. Tozawana centre de formation professionnelle. L'inscription Zali montant est à $10. Vous avez besoin de la couture, esthétique, coiffure, maquillage, make-up, maintenance et puis prise de vie, école, tozawana, anglais, langue, tout, tozawana, boya et belé, portes déjà ouvertes. Nous avons allé quand on parle de la vie. Papa Thomas, je pense que tozoni. Oui. Yarit. Ozalana mobile, n'est-ce pas? Nabi mobile no ya moi cité. Nabi mobile no mobile. Pose un bal mibali hein. C'est quoi le problème mes amis? Nengo zo ya boy. Nenge to bengisa bango. Oza si. Soko yebisi mobile no oya mobile pene ya mobile obolinga na liboso. Audi maqué. Leki ne sala mambo ana pa na. Na audi mapo yepe akobenga leki ne faza la safe place. Audi. Merci. Nous on a famille. Po ye mutasunga
asileki mitasungaka yaya na ye sikoyo namoni oyo eleki na vi nanga fo naloba. D'accord, merci beaucoup Papa Thomas. Moi je pense que toko tano deuxième invité o toyeba skema mtoloba eza solo deuxième invité à côté, deuxième invité na so côté rapidement à côté et vous allez bien to yamaye to poser certaines questions tango bane ko pimene nzoto lolinga te bobima réaction ya mobile no obolina na vie ya moi cité mobile no oya moi mobile oya ya réaction ni zani ya banda oloba fa bima pa na biso on a pe na banda ki kozia te ndeko na ye oya moi si comme si na moi ki banda ki kosu nzoto loye apona ye asengela ki ava aye bayo fo abima na apesa na mbo para bio famille no baye baye plutôt et puis azwa mais ya mwana mwasi ndoki etika bongo te voilà bakoti ya ngamba. Bonjour mon frère, soyez le bienvenu. Je sais pas. Tout n'a pas une question parce qu'il n'a s'est retrouvé à Wandingini. Papa, pourquoi on s'approche? S'il vous plaît, maman. Tant que bino bo 8 ans au bengangai, na mutape si bino numéro nanga, je sais pas. Au benga kinga awa pour na biti moko bolo bina ya kusela bina chrétien. Mais je sais pas na s'est retrouvé à Wandingini. Prenez place. Et aussi fiancé nanga awa. Est-ce que musala ngo isa permis et pas à la to kende ko solo lango libanda na bino, je sais pas. Banda we baondi. Et na opession malobatereti. Madame, papa. Je sais pas ce qui n'a ko meke mpe ko za la clair na biso. Na ebite musala ngo bobengeli nga parce que bobengi nga na style ya job. Bolobi na ngai ke na ya awa parce que na osala traité. Et comme ino d'abord là-bas bando ko let sanga ba micro ceci c'est là. Au moins il y a personne qui boy. La vallée de kolonga na bitisi. Na sengo suna teni. Ndeko na alobi, moi si na fiancé na alobi, ofanda po ayebiso makambo. Hein? Na vandi na zoyo kakasi. Te ngai te, yokai. Yemta bengi ngai bino tetoye. Parce que elle c'est ma fiancée. Donc kende na ye par nanda kutuzala kana ye chaque fois ya kepana. Et pourquoi pas ce qui problème c'est là qui a côté ko yebisanga ikuna et akovanda nanga na bino apwana. Tengane mutu na benji. Na ye awa nde. Na opeso maloba te s'il vous plaît. Na so peso ata maloba mi balé to mi sakute. Maloba nanga eza na s'adresser na yote parce que ba bengi nga wana style a job. Et ba lobi nanga olukaka nde to na oloba boye pona bandi komata tout justement façon na olobela o te interdire nga na komo mata parce que eloko na linga atendi yango yebi ndeko na lobi ti azoloba na yo po yo mataka biso to kitaka ti azoloba na OK vanda bango te ngam na bengisi yo o comprendre te ngai ekobengisa ngai akobengisa ngai awa na problème nini parce que nga na réserver appel na yete na réserver appel na yo question na ngai na ye eza na problème te na question wana mais appel nga na réserver za ya bino je sais pas ye ce qui azaki na posa on za na posa oyo kabiso on dirait posa pour comprendre eloko ko comprendre na ko comprendre ko eloko nini parce que ce qui ezaki eloko ya motu ya oyebi ki za na valeur entre nous deux pourquoi pas ya ke pananga landa. Tu peux pas n'abisso. Nazo se calmer des gens. Mais je veux que Nazala tribu za la claire. C'est calmer. Nous on la explication. Oui papa. Ndeko kombo na papa. Kombo na ngai Ebengo. Ndeko Ebengo. Oui. Oza sûr que na jara titi dozana ngwana. Suki azana likambo osolana likambo mutu ya pe o ezo sale pasi na mutemo ya sekele ya munene. Oza sûr que na jara titi douana. Abota courage à solana yo. Je sais pas. Ce qui bon mais que peut comprendre là. Toi tu te comprendre yo. Ce qui est un problème. Tu comprends un peu pourquoi aéro lukabiso. Oui, ce qui est un problème entre nous deux. Il y a linga qui a yebi place na bimelaka
et puis aiza na numéro na ngai tout consort. Bref, et nazo eloko na oboya parce que je parle pas avec toi na lobana bato ba bengi singa ya. Na lobana yote na lobana bato ba bengi singa. Et c'est pour cela na meki un peu que je appelle na bio, na recevoir appel na bio. Ni tete aye. Mais na se retrouver bino bobenga na style ya job. Et puis na sala traité en tout cas si c'est là so pendenge ni bino moko bobengeli. Si quand on a se retrouvé à na kuti muto na zalaka na ye. Comme ici comme d'habitude pe na tongwa wa vabi mabisinga benga na yebike ya ke centre. Parce que nous te tungisa ye. Et bon moi si on a se retrouvé na a wa. Na ebite ce qui bon. Papa est bon. Noko abana. OK, na me ko comprendre. Noko abana. Ça va papa, maman na oka. Ça on a fait comprendre les élo moko. Biso ba tuto bengisa ke oyamba biso na téléphone. Oui. Mais cause to bengela ko eza yango te pona za no bref. To bengela ko pona moti. Allez, cause eza nini kasi. Cause ezali fiancé na utaza na posa na yo. Soko sola na biso. Parlando na mama be. Solo la bo solo la. Oloba no tuna ba question, c'est mia biso likamba bengela. Pourquoi to solo lango awa? Wana soko eza problème na biso te. Et un problème. Est-ce que je sais pas, na zakolo ba pe ma bête. Vous savez même na s'adresser directement. Ya na se retrouver awa de voir cette façon de se rite ko pesa ka maloba te. Te loba ka maloba te. Oso ba loba. Maloba na ye na minute na za na posa na ngotenga na posa na za la parce que nde to se retrouver na se retrouver na monde na komi na mode ya je sais pas ce qu'il y a bengango parce que na on a date comme na style émission. Pourquoi? Quand on a des personnes explication, ba question tourner na répondre. Au tourner papa tu vas répondre. Au tourner sous ton répondre. Solo la yanga na rit et photo ko tsabino. Na une explication. OK. Biso toza chaîne de télévision. OK. Émission monsieur za ba benga ngo bravo Jésus. Ezali moko émission et permetaka motu. Papa omoni aza musala nzambe. Chaîne ezali une chaîne chrétienne. Maman omoni azo ba na téléphone. Ata azo jouer un rôle de présentatrice émission mais la casquette spirituelle aza servante. Mais non c'est une émission où on se met toi dans un problème. Biso to benga ba tuti. Batu ba omoni ba yaka. Toza pe banzambe te. Toza pe limité. Mais sagesse et intelligence à Mukenza Mbappé, ça sur le plan spirituel et permettre à Abisso tout sous la bandeko. C'est si ta fiancée à ta Abisso. Nda moni maramozo le kanavina. Nda mona hi aya. To pesa ipe conseil à l'éviter à la posera ya fiancée. Excusez-nous, marche tout ça. Et on te lobby au koko yokai. Même ici, je sais pas, magoyo kai. Même atabino moko bato bozozo tenter ya biso sango malamu na nzambe bolobi. Même si la vérité blesse, mais ça fait quoi? Ça sauve. Quel que soit problème, tout grandeur, il y a vérité en nous. Et qu'on brise nga. Mais ce qui n'a yebi qui na zobima na bit ya vérité bi, qui na okene na bit yeloko boui. Bito se prépare. Et à moment on s'est préparé parce que aux assurés mamnyo se comme là on a vu on s'est préparé na vie non pour faire être cher mon côté boué on dit aussi nous exprès pour comprendre papa s'il vous plaît hein s'il vous plaît aidez biso hein parce que ndeko déjà parce que jusqu'à ce que ceux qui na commis na niveau na commis les là na comment kitambo parce que na comment comprendre bien est-ce que soit na fiancé par respect à fiancé non aza mwasi na oyo kai quand même chose a vraiment un respect na yokai yaya yarit yebisa mobano mambo obengsela ke a pas otombokela biso na bengiso yo bandi ko tomboka yo bi ondeko na sali na vinanga ndeko no witi akoma tina niveau po abimananga bati ba telefone monite apesa kinga kado eza po na sensi wana te ya ndeko na ya po na sensi po abimananga tala ndenga na komi est-ce que ngazaki na santé o
na sepelaka na mutu asemokaka na généralité na bango te surtout généralité na bango nyonso po soki ofingi moko ekoremplace 10 mais soki osakani siko na bango nyonso nde omona kwa sere nezaka capable tala omoni place tookoma je m'excuse mama bino mutu bozomona parfois soki na osilika to mpe eza façon na ngai nazozala mabe te bozala na esika na ngai rite oyo obetela lisolo c'est ma petite sœur propre nalalaka na esika moko na ndako moko tokotaka porte moko tobimaka porte moko je sais pas rite oyo azobetela lisolo abimaka na ye yo mwasi yo mobali ye mwasi to ndeni bosala yango no nde akoma mobali nanga yo yebi onde kona sala rite mobali na yo bo yebi te rite je sais pas vous voyez même si n'habitez ceux qui vont comprendre loko oh ya rolobela lisolo rite c'est ma petite sœur petite sœur na okasa bimana yete papa si azoto abimaka ne koma rite mais kasi ndeko na yo asa lesbienne abimisa ya comme ça moi si na été kasi makambo ya yo exception mwana tozo interpréter kama makambo ya lobby musali na nzambe papa je sais pas nabi ndeko ebenge alala kana ngai papa oyebi ndeko no rite ndeko na ngai oyebi ba vie ya sala natikeli oyebi ba vie ya sala nda bimaka azongaka bimaka mwasi pona so mutabimi mwasi azongi mwasi seke à cause à lesbienne te je sais pas kasi on baza ko informer oti information wana na kobo yango banda lelo ti lobi okobo yango te po ngande mukolo njoto na oloba yo obo yango na ndenge rite na opekisio ko se moke na famille surtout eloko zo sala en plus toza en plein air comme ça et surtout partout ba ko réserver biloko oyo yozo sala awa ndeko ebengo no ya famille oyo zo bebisa eza famille na ngai ndeko ebengo bebisi famille no nde bebisi na ngai esa na bebisi famille alobi boye so na ina pose question ba cadeau ni so oleki no mwasi azopesa na ekapo aza bolingo no koleka nzambe oui nous sommes deux ndasomela ye ba téléphone nous sommes deux ya cher moi mobali naso yo somela pantalon yenda somela ke kabelo sala ngona part na ngai chaque jour régulièrement frère régulièrement je sais pas ce qui n'a posé même cette question par la bino yo ko sala ngote na ndeko na mobali o sala kana mwasi na ye te chaque jour te non non kokate mais ce n'est pas ça logique ya famille na biso aussi c'est ma sœur aussi nous sommes deux mi balé kaka ya pamba tozali mi sumi balé tozali soutien someli et caleçon chaque jour azo chez je sais pas na ba ni les ont prouvé tout ça wana yebo mutabisi biso yango biso to interpréter kama mambo ya lobi maman je sais pas na cause à un peu rigueur na binoté te cause à rigueur na biso te on voit le problème les alliés tu voulais plus adresser de nous. Oh, mon toi c'est ta fiancée. Neti azawa, maman. Il faut s'adresser plus à yé que na biso. Na maîtrise ya famille la binote, na yebi pe ndeko te, tokuta ineka. C'est-à-dire yondo yebi. Moi je suis aza malade. Abimi na tongo, ti azobima na tongo, abeni nga na téléphone. Toko solo kwa mibali. Na oyo kabino. Bolinga ni ça fait combien de temps? Déjà 3 ans. 3 ans. Oui. Tant bolingani. Azaki na santé ouais. Non. En tant que mobali. Tant bolingani na mutu. Sous sous protection na yo. Tant ozomona changement mo boyi. Ekoti na kati ya santé ya mutu. Et lobelo elorote. Chaque fois on pose la question. Si que tant otuni question pendant 3 ans, ozwaka réponse te. Je suis malade. Vous assure que ceci c'est là moi Mikolo yoka papa yoka. Problème est que ta question au poser on a angle moko. Il faut poser question na tout na ba angle nyonso. So tuni motu ke ozobela pona nini apesi sur réponse te. Cherche na ba côté mususu pose réponse oza concerner mutu wana. Côté oyo zangisa yikotuna pose l'informer na oza di maladie na ye. Nde cause na ememi aya awa. Pour nous expliquer. Il y a une porte qui est ouverte, na soit disant logique à famille na bino ndenge boza na ngo wana.
porte eza ya fongwama yango nde moto eza cause ya maladi oyo ndeko mwasi azobela siko au lieu ya ozala attentif au comprendre place makambo eza parce que yo peut-être omoni ke ye moto aosouffrir mais eza makambo ezotambola na kati ya libota soit déjà logique ya famille bwana yango wana logique na bango mwasi leki na mwasi faut charge na omona logique yango logique moko ya non seulement yo kokosala yango te mama wechi or yazo défendre logique wana mais na ndenge ya problématique ya dossier ndenge ezali d'office neti ndio zaboza iso na pouvoir likola mwasi note. Comment se fait-il yoza mobali mais c'est ta petite sœur ne muto auza charge ya mwasi non. Non. Mwasi tsegele kilo koma na autorité likolo na yo. Non. Na ebite so ina ko me kopé au comprendre bien ce qui a koloba makambo mususu. Parfois bakenda ki rita salier boazo kisié, rita bundisié par là. Mais na ko kweya na ye nazo solola na yo te. Oyo ngaka okate maloboni ngatelo bapana. Nazo kate maloba te parce que azolobela ndeko na ngai ya mwasi. Mais kasa sa mwasi so di se fa obala, il faut yo kaeti. Faut yo zo publier ah oui ça ndeko na ngai ya mwasi. Si réputation ba somba ka mon frère. Yoka. Ndeko yoka nan. Yoka nan. Avali kambo basi babeba na ndeko no. Babe question na lobby. Avant les cambo babeba na déjà nanu te siko d'après yo muto akoyaka mbala mo a inventé les cambo abimisa on soit déjà sa place ni so moni aye parce que avandi ameli ekoki ndalubi abimisa yango biso tozala comme bato tokosunga bino pona ko trouver solution na likambo yo mso moni yango logique parce que ya au débris a aux charge à moi sinon mais normalement même spirituellement papa il faut nous quand même délivrance pe ya vie na parce que on défend comme logique à famille ba yibi yo ki mobali na yo ndeko no mwasi akomi ko sala makam na place na yo non ba ko tanga trop c'est invité pardon non Rit so dozaki même esprit mo lungo comprendre mambo kala mais loko o défend na logique à famille ya yo pe no mo sabo moi yenge sa netika lokato ndi ba makambo yolo est-ce vrai mambo yolo bizeso makambo na lobeze solo po oleki na sala ya yebi yango te yango azopela tango ito abengi leki na ye awa na koloba o nga na zolo nazasi oza ba preuve nini na ba preuve te mais na santé na nga épreuve de santé na nga ndezali toko tombi ni loko moko boye parfois akotela nga ndeko wa mwasi akota parce que jusque là frère azondi maté bonjour Chizi. Maman. Oui. Mais nous va foutre nous les anons. Yo tu suis temps bien ils sont anga et bikete comme nous a mariage mon bébé peut-être nga ko bi mais on a vu na ma petite sœur dans mon datina monter à yo baby Sylvie na nga yo ba pe wali boma na mutatina te yo nga na mutatina te pa na yo parce que na mona ki aza fiança vient na na miko tate spine akweya amona ki yango so na mutatina te pa na yo fana no amana za ko ke s'il te plaît oeza o baby sangana ve na ngai na baby sa yo na baby Sylvie na nga yo za liboma zo yo biso to yebisa likambo oza liboma nyonso nango zwaka nanziweza mpusi kote nazwela ngo oyebiti fanda na ebiti na santé nozoki merci ozali koyeba musi oh namona on peut avoir il y a des choses donc vous êtes prête en fait fanda vanda cité respectez frère non respectez vie na Rit est-ce que kotika makelelo bolinga bo sala ndeko tika logique à famille kota ko sengi loti donc ça likita yo na moi c'est pour voir ça pesa bela batu ba mona ke tarita uti ko beta bala na osenjo kuzoba oyo ko sanga tika makelelo ngo sala o ali boma mtu na Rit nga vanda webisa ka longwa ole sanga zoba olati Rit ngai parfois on peut ça la tête pour tout belelo d'accord mais ce qui pona yo na soi-disant moi c'est ozali boma nga na soi-disant pa na lui ozwa basi c'est que yaya attention na moi c'est ozana yi
Oui, c'est ça, na salaka. Papa, maman, elle vend la télé. Ritz. La télé, c'est mon papa, le papa, le maman. Pokati suki. Oyo nga naza nango to plaça. Etalinga neloko moko te. Maman, on vend la télé. C'est que je confirme. Nandemela Ritz makambo alobi na nga nyonso. Ritz tu na défendre. Oyo kita lobi nzele wa lekaki e. Oyo ngolo baba lo banetini. Oyo ki na pekisaki mwasi oyo kenga te. Ritz ezaki na respect na devoir bato oyo bavandi awa te parfois. Mwasi ya vie na ngai. Nga na oloba yo zomata olakisa mwasi ya kotelema. Ritz na telema. Ritz nga na telema. Merci na yo. Ritz nga na telema. Vie, elote. Na telema. Elote. Bozela na. Bozela. Bozela. Merci. Ah, Seigneur Jésus. Kayo lobi eza ndinga famille na bino, logique à famille. Logique à famille. Parce que to kota ngonde. Yarit. Maman. Excusez-moi. Nga ajisha mutu te. Mais tu as encore coupé sa conseil. Sur le plan physique, sur le plan spirituel. On t'a dit c'est d'ailleurs pour faire la suna mukize on t'a dit anga na yoka iti. Ni bisa obengi ame ko te anga te pisa ba te anga mala kufa. C'est comme t'a dit anga so za la mukide pour mona iti ngati sa koma ba bioza bakanda muki. C'est que mamba te anga penda tanga pa iti. Bakanda muki no yango comme singati na niveau. Est-ce que c'est vrai que bino balé beaucoup moi c'est mon bal? Maman, est-ce que tu peux expliquer bino? Yi. Ata singina. Mon sagan frère. Oh, je pas avancé. Ibengo. Yi abimi liboso nga na nisi malgré tout perdre papa na maman. Eloko bomba ezate. Poti to comme place oyo. Eza so eloko bomba te. Soki to kopanza. Soki to kozala. Soki ozana mwasi na wa de ta part ekoyebana awa. Aza mwasi ya na mai. Nando kipe na nyonso. Puisque na ibia na nga ana musala te. Tonga azaleki na ye alakisinga mwasi na ese na toyo kipe na nyonso. Mais afa ebandeli tonga zolinga ni pse yaya. On so zolinga. Na ibie bien na kupata mwana. Aza mwasi ko komerite te. Puisque ne kiraza nango. Mutu moko odimima na mobali ya bango nyonso. Tango posala nga obebisa vi na nga. Lisolo wana. Dana yokana gangile ayokanga te o famille ye azande mona biso. To meka ko garder to vanda na ye. Ça il a une nyonso na kipaka ye. Na mekempe ko benga ye. To kutala place moko anzima. Na sombele téléphone na mala sombele ki anga palataka. To bima kenda to meli masanga to bana terrasse to meli masanga RL qui 22h na meki hotel est-ce que tu kolala est-ce que ebiki ngali laka basta frappé na basi a répondant que le côté mbala moko sani aseda na comprendre dis na tane pas moi monsieur jamais to comme ça mbongo na biso bongo to za ko eba comportement moi aussi to vana kinenda ka même alobaka te le côté vana to na futa chambre $10 to côté la tissu mais c'est belle en plastique. Naza d'accord on a boîte na sala yango. Naza na ba vidéo na yi. Ritz, je sais pas nous au mekos pité wana. Est-ce que Ritz au sala yango pona ko sauver nga to sala ka pour privé ngai. Pona ko sauver yo. Pona privé. So ebe kezaleli. Mais ya bandaki kowangana yango oleki nemuka mama eza ya libanda te loboko molai te papa tozala okula te toyebi kazaleki na yo toza efe sikona makambo aoloba oyo oyoki nini na kati makambo ya olobo naza bavideo na sala yango je pense que nzoto na ngai ya ye écoute na meka kosema mpona mobali te mais constamment on est moment la question on a fait mais azafel Nathalie qui était ya nanga ça na perte c'est que moi si na yé libanda envier mbongo c'est l'autrichard à côté chaque cas pousse kana mbongo té
Na batao nga na vandi na ya na yo. Na mwasi. Witi yo za penda liboma. Kosala yango. Pona mbongo na lakaki na kopesa ye $100. Parce que asonga baleki na ye di oba vivre za malamu te. Anzi. Kutu non nazwa mwana vi na ngate na osala nyonso pour pesa nga nyonso baleki na. Oza d'accord anzi. Na kata chambre na rappelle c'est you. Tout ça lui sauter c'est la tête là. Alati. Et c'est yo. Au moins ko talo kaboui. Ce qui nga zate pa ya na mai o ndo tricher pour na. Na pesi yo mbongo ya mozo. Mais à partir de yo na yana muzali susuti. Ce qui bongo na ko kende ko pesa yango pa batu émission et yebana. Ah, c'est ça que déjà. Mais c'est ce qui au sali yango. Vous avez trois choses à faire. Entre biloko nanga okozongisa entre na kopublier entre ni wana yo kozanga musika te aisa kinga na za d'accord na yeso ici ça va qui si bo ben singa awa nazali ko itaki na moni attention na yeza malamu te yo na lukina loba ve oh santé si oui tu yo za liboma santé na ye mon avis obulete mbongo zolia na pesa mbongo ozo sala comme mutema na yo et pour biso te c'est que ba mbongo ata on toli yango zo uta wapi OK mama na biso akofatika biso te lukambo na parce qu'on a laissé yaya nanga tozala bien mais yo zo mbongo na biso zo lia yango ozo considérer biso te na mutema na yo ozo considérer makambo na mususu c'est que na batao nga na vandi na ya na witi makambo yo loboza penda mayele na mutu nyaza d'accord na yo ba yepeso ya er okotana nda kuya ngai yaya cause la pour moi tu es contre moi tout le bas clair moi je suis d'accord avec R yes ouais yes ouais papa Thomas frère na habité papa Thomas je ne sais pas parce que façon normalement il a le déco non mais on soit yo qui parce que on le secret caché ah master yo zalele maman wali nazana lete mina meke ko sala mo parce que na tala l'esprit mo se ya na ko ba ibisa kinga ko na yi ya ah master ngai ya yango les avons ya olobi kombo nani bana baba lit toko solo là problème était pas disposer esprit now to solo noki lo mo beti awa olobi mutoko yeko te yanga na vie sa kufakala tant on yoki je comprends facilement attitude ndeko na zana je comprends facilement attitude ndeko na zana Rit webi vino munya mundinge sabu ezala mambo ebele tanto likambo to sala lelo to yebaka te lobby forme nini epesela na kati ya vie nano balini wana moniti nzambe akelayo webi nzambe ta webi tinzambe akelayo apesi yo tolo eza po omelisa nzoto no mobimande eza bo eza po emema mwana na kati ofaire vivre bato mpe elengi ya vi ndenge ezalaka kozwa décision ya koluka ochange kiyo a cause ya pasi moko quelconque oyo esalemeli na vi ya bana yaya oza mwasi kitoko nzambe akela o mwasi pamba te c'est-à-dire aza na posa na ligne ya libota na bino lokola tata akufa mama akufa ozala ta moko oyo mpe akoki kocreye badescendant na kati ya libota wana nzambe azalaka beaucoup plus na kanda na bato oyo balukaka bakorige na kati ya vie ntango yo ozomona ndeko na ololenga aza ndenge soi-disant ndenge ozwa charge ya makambo nyonso wana elobelo nini est-ce que oyebi ke a cause ya makambo oyo ndenge osala ngo soi-disant ozokorige awa
yango pe bloqué pe croissance ya ndeko no omituni pourquoi ndeko no azwaka musala te. C'est parce que ba comprendre que vous avez esprit fort tout ba travailler à travers yo pour ndeko no azala ndenga zaboyi luka ozo na chemin ya bien ko ya nzamba na bosenga na yo. C'est bien bon auto venger ya no zaki na posa azala bien cadré, mais je préfère ezala comme action ya suka zonga na kati ya mokili ya normal zonga na makolo ya Yesu. Toza pe na posa ju musupe boye ubengi biso to kuti pe olati pe roba ba marié to moni pe papa pembeni lobi pe boye to moni pe bana eza malamu yaya biso to osunga yo oleka na délivrance. Nzamba tana likolo akosepelaki moko ya bikela mona kela na ililingi nanga azongi na chemin ya malamu lokumu ezonge pa ya Nzambe ya rite papi suku tukombo kitoko rite na kati ya rite yana mission munene na kati ya rite siku mission na ulingi kaka eli mwaka boye a cause ya soi-disant ceux qui choquent mon boya vie non ngai na bondeli yo ce qui peut-être sikoyo monike ya possible te yaya zwa ton temps kanisa raisonner nyonso oyo sali o gagner nini. Est-ce que tala mbeba na mweza ki à chaque fois tango salaka mutema no izala ka kimia te. C'est que nzela ozo landa ya nzela ya bien te. Nzambe ayoka o mawa apesa o chemin ya solo. Je crois ndeko ebengo ça ne sert à rien vie au traitant de la philosophie ningo mimango wana soki likambo comprendre yango te luka wa interroger univers luka wa interroger Nzambe parce que yende mokeli na biso parce que peut-être yo bando sala soi-disant ozo protéger abando utiliser terminer ba loi ya famille logique de famille logique ya famille siko tala logique ya famille moni ti ozalaka wana makambo esimbaka te tout ça nyonso ya mpifo ya kibomoto ya kiboyaya ese longwa na ngokala bazonso ba charger pa leki nao tout aux autres trouvant normal or ozayaya charge nyonso ya famille ezo reposer na mapeka na yo siko soki ozo trouver voie normale et pas Nzambe te papa ozalaka lolenge ozawana menga na yebike Nzambe ti atiki bido mibale bozana na envie c'est que Nzamba ana na mission munene pona libota na bino. Il est grand temps ozwa conscience longola philosophie longola ba scientifique ozo nengo zo analyser tout n'est pas toujours scientifique. Il y a des choses net ozanango c'est quelque chose qui est spirituel. Et senga to solo lango en long et en large pour comprendre makambo ebele. Je crois maya misu ndeko na ozo bimisa et interpeller na makambo ebele. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci Papa Thomas. Ndegonanga ya mwasi. Je pense que oyaki oloba ozali ba regret pour la santé mais ça pe na mambo ebele oyo moko oyebi kati na yo. Si c'est vrai ou pas, mais par rapport à ba propos ya ndoi na orite, osalaki on pour na mbongo. Pas proposer ki yo, o accepta ki. Ils ont été bomene masango za ki consciente. Vi batam sango bongote. Vi soza na mobali moko vana mobali moko na sepene lo mwa lobi magazo lo bango na kati ya couleur alobi soki kutu a tricher na ndeko na ngai mwa sobongo mwana mobali c'est ko sala yango facilement faut bon que sa vie na yo tambusi bien t'es pas fiancé na yo mais pour ma santé baza bandeko ndeko aza ndeko to ebande nto sala. Je pense que je vais arrêter ici, pas trop de commentaires avec regret de onanga l'attitude du frère et puis il faut plutôt yeba santé ande onabiso mari pas sali mo mbeba sali pena mbeba donc obo kepe mabanga makasi te il faut que ratote ya eke moi ça tambola rabongo te. Merci beaucoup, merci Papa Thomas. On arrive à la fin de cette émission donc opesa ndeko maloba te ya na ba situation mususu les anxions na kimio zo yeba to lobani o salani voilà.
On arrive à la fin de l'émission. Soyez Christ azongi te liwa peye te to kutambala sima. Nzamba pambola biso. Merci. Et tu peux à 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Et là on y yo senga biso a tout ça la nini kona, tout c'est nous retenu.